Merci na balandino sur Canal Impact. Merci na conférence au Sarabiso. Tozongi encore une fois parce que tant que ça qui émission na vie zoro mabiala ngai muto liboso na bimaki, il y avait ni pasteur. Léon a moni siko que na courage na ngana finga mi na niveau nyonso na ndimaki yango. Léon a moni batu musuba komo bimape ba komo kokota makama pe biso to kotel Marcelo biso to sali beto zong siboy ton tolo ba boye. Likambo tolo ba aiza likambo kote la mutute. Tozo ba likambo ya vérité oyo lobamaki oyo batu bazwa ki na contexte mususu. Oyo biso tolinga koboma moto pona batu ba kome koloba batu ba kome koloba batu ba kome koloba et jusqu'à présent tout le monde sous ça c'est abimi pe sous alobi pe li sous toloba ki ke débat makam oyo esili pourquoi na lobi na mama Amazon mama fana na yo kimia muto azali homme public balobaka na ba critique ka tout ça ka jibe na wera fali na fere na ba kwenyo so baza ba star balobela bango ba famille na ba yo kaka me ba kota ngo te parce que baza ba homme public. Baza bato oyo musana bango memara na ba débat na pour que kene malamu ndenge zalaka o bless bula loba ermo pe polémique ezalaka na goût hein aloba Zakari obosani hein yo lobi olandeli makambo ngo hein Zakle bababasu na moni oposali vidéo par exemple basali ba vidéo Zakari po lobi na pasteur Marcelo mais yonde muto loba polémique yonde muto na polémique et boloba ke bless bula lobi ke Zakari bababasu ermo polémique ezalaka pe na goût alors toloba ki boye toyaki pona to silisa likambo oyo metomoni bato ba comprendre te baliba mimango sous na sens mususu tonto zong sa siko to sukisa makambo oyo na otela bino image oyo papa Wemba ye moko azolobake shungu Wemba di azaki mutu malamu mais mutu mabe ezalaki papa Wemba parce que bino bokote makambo ngo boyebaki te makambo nini oto baneko ba boyebaki te ke presse ezaka na ba image presse ezaka na ba image oyo abombaka tolanda image oyo après tozonga. J'avais voulu, moi, rester Shungu Wemba Dio, au lieu de devenir Papa Wemba. Mais comme qui objet, il y a pas ma kambu, ebele ya ebele ya ebele. Shungu Wemba Dio, azalaki na démarche na ye mususu. Il allait devenir prêtre, il allait devenir journaliste. Il s'est focalisé aussi pour embrasser la carrière médecine. Papa Wemba a eu pour déranger fonctionnement. Il y a Shungu Wemba Dio. L'air azalaki na Shungu Wemba Dio, il ne fumait pas. L'air azalaki na Shungu Wemba Dio, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, tu ne draguais pas. Tu avais chaque fois la honte pour draguer. Ça. Et à partir de là, voyez comme Papa Wemba, on s'est livré alors corps et âme. Et la preuve, maintenant, tu as 32 enfants. C'est beaucoup. Tu dois faire attention. Et tu dois dire aux autres de ne pas t'imiter. Merci. Nakanisi, il n'y a plus de débat. Bino moboyo ki papa mbazo loba siko bino. Bato bomane ko loba pa pamba. Boloba na papa mbazo boza makasi. Akoyo ka bino pété parce que ça sou na bon moité. Akoyo ka bino te. To pesa ke exemple no boyo ki ye moko ami lobeli. Batie face à kitalatala, alobela papa mbaboyo ki biloko alobi. Yango pona nga. Nazala ndeko nanga moto ya maele po nanga na lobi boye na lobi ke mama Amazon zalo na kimia likambo oyo ezalaki pona papa Wemba le musicien les stars mais mon balo ya balaki ezalaki Shungu Wemba ye aza mutu malamu ye aza na ndako kuna aza mutu malamu pe ya sonam nazo baza mutu malamu par rapport à son existence nenga aza mobali na yo soki mutu aye na kombo ya Shungu la ça va okozongisa yo ko regretter mais oyo na kombo ya papa Wemba za en public. Attends, maman Vanda Kimia, il n'y a pas de problème. Ndekonanga, vous avez ajouter par rapport à ça. Le message au ça. Merci mingi Ndekonanga, Nazoko Senga et Lokoyo, Botike Salema et Lokonazo Senga. Omoni Abe Koko, Azali, Azalaki Ami Papa Wemba de longue date. Oui. Naebi ke Abe Koko. Ozanga qui peut ba conseil belete à côté ça papa Wemba en tant qu'homme de Dieu Nozali na ebi que homme de Dieu oyebi valeur il y a le pardon nana bosenga yo entourage non soit papa Wemba o basiliki kosiliki za péché té mais et comme ça biso na ba péché té kosiliki za normal les sentiments mo naturel motumo bozala ki na ye bozala ko sepela na ye bovanda ki na ye balobi eloko wana epesi bino pasi mais elo na osenga Abe Koko
sangisa et ça conseil yebisa batu bacha makamnyo sonase moteme ezala kimia zwa le pardon ekota na kati ya batu bolimbisa tozala na biso bien puisque Marcelo wana c'est une valeur bino pe boza valeur banti valeur ekota na kati na biso te musala o na sengi na yo abekoko nga na yebi na befenema mingi tokutana na yo apopesa nga ba conseil moyena tanga pena bisika to vanda mingi ezate mozo ebangai na befenema nyoso oyo zala ba conseil wana na simba sala pe batu mususu pe bayoka batu wana bayoka kayo le pardon yango ndele kinyo selo na kosenga na yo yango. Merci beaucoup nakanisi tout ça sur daminga kolobate to sengi mutu musu asala vidéo justement ma débat ya pasteur Marcelo na makamba lobaki na Papa Wemba et c'est Silibo qui Papa Wemba et moi lobby donc to tika ba débat musala nzambe tango yaka bomone zobate soka ya telemi ya lobby likamo bomone zoba non na lobaki déjà que message o ezali donné na bato belé o bazana bon moi Papa Griffe aza vivant ba kolo sap bato batikala na responsabilité sap Muzeki Ndingu aza vivant Landa Marcelo nengatei kozaka na bilamba te landa Papa manenga lobi ku inzo ya ngolo kumvoite ya ngolo kento ya ngolo donc tolobai ke ezaki na esprit moko ezaki derrière makambwana alors c'est cet esprit là que tu as combattre que obimaka olobela basap ba bilamba mais compte sa banque ezati donc mabe moko mutu lobi azati a éveiller bino enfant ke boko ozana biloko wana donc tout ça sur le besoin vidéo mutu te likambo c'est si lagi déjà tolobaki o azana besoin débat numéro randiki te zawana benga to ça débat ya mamba religion o soki bible to zalinde konanga zawana to ça penana to ça na ba matière o to ça la débat en tout cas biso na to banosa makambo ebele bo mona biso ba couleur ebele to ya sko so to ye mukwa to ye mamba nzambe to ye ko lobela mamba ba politique to ye ko lobela ngo to ye ko lobela makamba politique na bonzambe ne to moni ba débat so ma Pierre Casse ba sali na fumutoto to ko ba beloko wana so ba lobaki ba sali be mission mais balobi loroté to ko pesa réponse ya makambo ni balobaki donc tokutani prochainement merci chinois merci na réalisation.